Allô, bonjour. Mbote kote mingi na bien sûr ba maman Eliane. Tu n'appelles pas ma mbote. Bah ma vie puis moko wazi. Est-ce que vous allez bien? Vous bande ko na boza bien. Qui miezali? Wa bino maman ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo ba ta biso ki mia ezali. Le toza na kati ya télé réalité. Mais ngana psala merci na bande ko nyonso. Tout bande ko nyonso ba vrai kana ba soza mutakanda. Kotala ngate sport se pena na ngaite. Soza mutakanda kotala ngaite po se pena na ngaite. Fanatique ya voter pe bima kotala ngate po se pena na ngaite. Amundo silike. Poza mutakanda yango silike. Voilà. Pendant qu'on peut ça merci na bandeko surtout bolinga maman Eliane tout pour se préparer la maman Eliane ni tout ba o nyonso boye yambi la providence alimentaire na Kinshasa na pesi bino vraiment merci beaucoup. Merci la bino so ba ko besoin ko passer par commande ce qu'on a besoin passer la livraison pour hésiter te benga maman Eliane ni tout aux livraison na yo partout ce que vous allez ba ko livrer yo. Bako livrer yo commander biloko na yo benga ngani mo na téléphone ezana na WhatsApp soko benga to solo le temps to solo to yo kali ninga to ko kana bakosala yo livraison na yo bible biki motole bena motoki na ye soko motoki kitite molia ezati merci pour na ba oboza ko soutenir maman Eliane ni est-ce que vous avez attaqué côté est-ce que vous avez attaqué na télé to na la télé réalité là cœur mon ami cœur oh mi cœur tout mon ami cœur kala c'est Olivier c'est les nazole la Mickey oh Mickey a mon la terre Mickey yo wana bomoni Mickey na bino bolinga na ye wana alibika ande bolibera ande na difficulté yo ka des problèmes pas penser Mickey a été là non complet non soité papa Olivier essaie on a frère na yo hein mon frère. Mon frère, mon Mati. Mon grand frère. Mon yaya. Yaya na yo. Non complet. Non de père, non de mère. Non. Tito basana ba tante. Na ba oncle. Non de père, non de mère. Non non de père et de mère. Non que le lia kitoko. Bisa mal, Mickey. On nous là. Légumes verts. Ça c'est des légumes verts. Non, ma caille. Tout est vert. Tout est vert. Donc les peut-être comme on a ngebu kakabu. Toujours. Kakabu ngebu. Ha, Mickey, est-ce que moi lolo ko? Eza lolo na kwanga zikwanga ya pembe. Kuba kim? Kim zai. Est-ce que moi lolo? Lolo. On est dans Mickey. Oh yo, toujours dans les verts. Dans les verts toujours. Épinard. Toujours dans les verres. Dans les verres. Bon, bisa maille. Les autres cas. Bisa autres cas. Bon, ça faut pas. C'est une taf. Ça une sauce au béto tumbaki. Pourquoi c'est une taf? Il n'est pas ça. Ça fait pas ça. Tu dois comprendre avec Mickey, c'est l'ambiance. Du vrai, du vécu, hein, du quotidien. C'est l'ambiance. Toujours, moi, ça fout. Bisa va comme les gens à rater, moi, ça fout. Ah, Miss la pointe. Ah, mamie, c'est ni mon gars. Mamie chérie. Mamie, tu vas t'appeler de Yakana. Mamie chérie. Biso bebo ye. Biso na kisasa na biso ka bebo ye. Bozo mona journée le kitoko makasi. Journée zo le kanango. Bona église banite. Bon répéter. Journée le kitoko makasi vraiment. Sans ma personne pour ma bon moyen à comme ça merci je n'ai pas vraiment kitoko hola voilà eh boy ma vimpi. Pourquoi est-ce que vous allez bien? Qui m'y est allé? Ah, bien ça va, ça m'a battu la qui m'y est allé. Dans la bacola, comme que ça habitude de Théo. Ça m'a pêché un peu ma bonne moi. Faut pas vouloir la merci. Oui, bien ta. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons.
Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Bon, le boss, nous t'adorons. Na basa mtakana kotala ngate po sepelo ngate. Bon. Dans l'Afrique, on mange bio. On mange bien. Bon. Ah. Et puis c'est bien. Ça n'a rien à voir. Dans le lobby, yo mutu nzamba peso pe mabo moy. Nzamba la muso na makasi et pour ça en bonne santé. Tala ba souci. Maman manga. La vie n'a pas de brouillon. On ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Voilà. Tikangana alia pour nous aller comme on tout est. Attends à dire boulouté. Laissez-moi manger. Christiane Bumbika, n'est-ce pas? Il y a ma belle-sœur à bois qui sera en septembre au Lukangai. C'est trop bon. Voilà, on a bon mbisi à maï. Na likemba. Christiane Bumbika, madame. Il y a ma belle-sœur à bois qui sera en septembre au Lukangai. La tête, comment t'en as qu'à Mikolo? Au Lukangai en septembre. Dieu t'a donné la bonne santé. Et toi, tu es là, c'est comme ça. L'écoute Nazar. L'écoute Nazar. Manito. Mon bail n'enraille. Les Nazar. Famille mon bail écoute. Mais le bail rapport famille bail non. Il faut nous bolingoza entre deux personnes. Famille mon bail hier après. Et t'en bail au terrain na famille mon bimba. Moi. Après, je vais présenter la famille. Bon, tu non, il y a un holo. Parce que le canard, il y a un mongon. Maman, il y a ce qui est collé à terre. Donc, tu as aussi le sang. Bisous à moi, mon lungue. Tu as un air mon moi boya. Moi, il y a mon lungue. Na ote abato nyonso o bosé souci à rapport belle famille et l'ingioté bino le na o ibisa lelo nyambi sipe pa ya nzambe permettez moi de taper deux de la canne. Moto. L'aime ça frais. Ton poisson fraîche. Façon frais, ton fraîche. Vous aurez des beaux là. On est poisson frais. Poisson fraîche. Vous aurez des beaux là. On a coûté qu'on a été prétalé un peu. Non, c'est le poisson frais. C'est le poisson frais. Bobe ça va monter na lias ma boba boyo kakaka. Na batabile la lela.
Le beau canal litama. Fanny a boiling à bon gâté. Boy, belle femme, on se fait balinga. Comment la Bible côté? Bah, moi, se fait balinga. Oh, maman Bonico. Nous sommes pas rolling, nous sommes pas boy. C'est la loi de la nature. Plus on a basende. Voilà. Ah. Nous avons appelé ce bon paiement, bon moyen. Appelé ce bonne santé. Ah! Vous en avez l'hôpital. On a un ndao. Quel souci. Même si ça, on a des candés. Mais tu vas dans l'hôpital. Bah, tu vas les bics, ils ont des bics sans dans le bel. Bah, bon, de liako, ils ont des pensionnaires sont bien. Mais, vous avez si mon baxil colonne en haut. Biso ndeko mo basendele ki on a keba basendele ki trop. Voilà. Voilà. Maman, on va essayer de faire maman, il est à Nitou. Il est un petit bon maman Nitou. On a la cocaté. Attends, à Zolia. Mais il y a un appétit. On a un liaka. On a la cocaté. On a un liaka. Mais il y a un appétit, un sentiment. On a besoin de poignées. On a vendu caca. On a risqué de vendre mobile nangai. Ndenge basaka bien tanga ite nde balinga na bango ngai te mobali nanga kutu alinga fi moko bozo mosi moko boye basemeki nanga kutu bakena ndako mwa mwasi wana to na tala ka nyoso wana mama Eliane yesa anga pasi sala anga pasi mama Nitu ndongo mo ata musuna ko chapelo boye pona lia na olia na petite na olia ka pona sepesa mona lia kaka ngabi mama yona yotali sabino bandiko na ngai nzamba pesio pema ya bomoi mingi tolala ki na bango balamuki te biso tolamuki te po toleki bako balamuka kite biso tolamuki po nzamba sali biso kaka grâce azana na posa tozana sur la terre des humains
nzambe apesi yo mpe mabomo nzambe alamusi yo apesi yo bonne santé wape na matama minene lokola nga matama bijemo alors pona bandeko mobali o bazolingo te bazokende pa fiora yo koboma nzoto mpona yango okoboma nzoto mama mponi kominyokola boye ntango mwasi bayaka kobala ye balobaka te ke famille ya mobali bango nyonso fo balinga yo wana ekomaka likambo ya shwa mpo ndeko ya mobali alinga yo ekomi likambo ya cœur motema so ndeko ya mobali asepeli alinga yo ndeko ya mwasi ya ndeko ne akolinga yo soki amoni ke alinga yo mpe te akolinga yo mpe te kooblige te ke alinga yo koloba te na ndako ya libala ovandi parce que bandeko mobali fo balinga yo baza oblige te oza mwasi ya ndeko na bango baza oblige ka te eza lokola yo mpe okozwa mpe na basemeki te oza oblige olinga bango nyonso tuta okolinga mwasi ya x mwasi ya y olingaka na oye te c'est la loi de la nature mokili esalama nango ndenge wana depuis la nuit de temps ntango ya bakoko na biso baza ntango ya bamama na biso te ntango ya bakoko na biso makambo boye ezalaka kaka yo koboma nzoto souci parce que bazolinganga te mama di moment ke mobali na yo bopartageaka naye bilengi oyo bozalaka na nini na lieu sacré di moment ke mobali wana alinga ko mpo arassuraka yo na bolingo na ye yo vanda bandeko wana oyo balingako te mokolo motema na bango kosepela balingo bakolingo kaka epuis yo moko mpe mwasi bacomportement na yo bizali yango ezalaka ndenge nini parce que ere moko mpe tokondanaka bandeko ya mibali soki okuti libota moko baa na mode de vie na bango kende ndenge bango bavivaka koya komema eloko moko ya sika to bie koya kolongola eloko moko te sala effort eza na bato mosusu okoti na libota moko okaboli famille mabe okoma oyo balingaka nga te luka oyeba pourquoi balingaka yo te me bandeko yango mpe so baolinga yo te mama mesolo na bango te benga semeki na yo semeki lobi na koleka na ya kotala yo ntango okende ovandisi etobi mama ozonga lokola ndeko na mwasi yebisanga eloko nini na mabe onga nasala yo mpo namonaka na libota nde toza boye namonaka yo osepelaka na nga te eloko nini nasala oyo ya mabe soki ezali na repare na bongisa mpo naza mwasi na bino naza mama ya bana na bino nasala yo nini ya mabe yebisa ngai epuis eloko moko bandeko fo botyaka na motu bana basi kie mbanda na yo ya liboso ntango mobali abali yo mbanda liboso oza na vie eza basemeki bamonaka soki ndeko na bango alingi mwasi bamoni motema ya ndeko ke pa mwasi wana bazobosanaki bango bakaka bandeko bamonaka ndeko na biso azwi mwasi bamonaki bolingo ezalaki epa na bango ekomokende pa ya mwasi epesaka bango zalousie oyebi zalousie epesa bango zalousie siko zalousie wana ekotaka bango nde esalaki babanda koyina siko mwasi ya ndeko na bango soki eloko nyonso comprendre yango mais olobi na oyo munde abaka je m'en fous otali ke kane mbisi ya kitoko boye na makemba anashiri kwa litama esimba te on dirait un appétit. Elle a un appétit, hein. Moi, tu n'as pas la personne qui a un bon moment, on me merci, ça tata. Pour te la musique sur ma case. Parce qu'on a un appétit. On a un appétit, hein.
D'accord. On se calme. Eh! Quand on c'est ça, les gars. On se mal. Nous sommes follés, on a kimia. Nous montons mon kita. Pour moi, quoi? C'est belé. Pour moi, de moi. Nous sommes de te lire à Noyang. Pour moi. Moi de mon cœur. De te lire à Missama Yonayo. Na mamie chérie. Na maman Ade. Ane Mungala Teme. A Lula Mbisi. Mbisi ya miku, hein? Mbisi miku a bon. Basemeki, hein? Bino bi basemeki. Buti bape rocha. Bazoda na bino na mabala bato. Ya bino mo pe bobongisa te basemeki. Ok, ta basemeki balinga tungisa basemeki na bango. Ba basemeki oyo. Na mabala na bango ba kimia te. Moi basemeki mo ba divorcer. Nde boye ba te. Ba se mabala. Oye biso kuta na basemeki oyo ba divorcer trop na vie. C'est moi semeki mo akabona trop na mibale. Semeki aningo na kolingo te. A kolinga ondenge nini soka moni ke ndeko naza ko chérir yo. Ndeko naza ko linga yo, ndeko naza bien na yo. Ako lingo te ko sepela na ote. Yende mbanda no liboso. Ava ba ko mbanda liboso ndezaye. Boye ba ngote. Il faut même pas faire attention na ba genre ba semeka ndengwana. Il faut ta na position à semeki eza ndenge nini. Il faut ta na position à semeki eza ndenge nini. Ce qui aza semeki moko aza stable na vie amoureuse. Semeki moko ba honoraye. C'est mec qui m'a dit na kati ndako libala na mobali na ye to na bana na ye babala ye na famille, babala ye na mairie, babala ye na église. C'est mec qui a dit ngwana ana tango yoko le komote a mabete ana tango yoko le zuwate ana tante ko mitungisa pona parce que yebike ye pa lala kanango ala mukaka nango ba c'est mec qui a bongo batungisa kana bongo batute. Pour y aller à 3h du matin. À 3h, mon boui. Ça n'a pas na 3h du matin. Ça va tirer mon boui, baloukanan. Ceux qui se mettent à la mon mouton, c'est mantima, baloukanan koto. So se mettent à Azana mouton, c'est na, mais Elisa, baloukanan koto. C'est moi là où tu me sautes. À aux années kimia. À occuper yoté. Occupé. Mais ceux qui ont s'aimer que na 3h du matin, mon c'est Mwamboui, azate. Na 4h, mon c'est Mantimba, azate. Na 5h, mon c'est Elisa, azate. C'est mec à n'ingwan, a kolingote. C'est mec à n'ingwan tabando tungisa yo. C'est mec à n'ingwan tabando yolo zoua. C'est mec à bon tabando zamotema mabena yo. Il faut botal la papi bajan ba c'est mec. Neti ba biso boy ba semeki so ba marié ba lata ba voile pongo ba semeki na so to ba bala ba se mabala ba bala kuto bo mwana ba sala ba mariage nyoso to tokos neti na film
balela pe maman na bango grave balela maman na bango fort parce que bato ndenge wana kutu bana tante baza ta na tan wana te mais basemeki o bazalaka abota na Jacques abota na André abota na Marc abota na Potiphar abota na Jacob abota na Jonas abota na Pierre ye mutu moko na loba soza mutakata kotala ngate po sepela na ngai te ngato to sepela ngate ka mpe mabomo ndenza mapesa nga boye elongi na onzela o boya ki kotambola te soza mutakata kotala ngate po sepela na ngate semeki abonga kotika okimia te batalaka bashaka basemeki aotika okimia te akolinga kaka bat ayembela ye semeki abonga kolinga asala to so bokaboni na mobali abandi koyembela yo olobaki mpona esika yango bati yo pembeni tokokani wana nda koyembela tokokani fo botaka bashaka basemeki mutaya mabe bashaka basemeki mutaya mabe bashaka mo ba divorcer 10 fois bashaka moko na ndako wana mwa mo babengaki kasongo musu babengaki ntimba musu babengaki efanjo musu babengaka ekala ibwingi musu kala ingangu wandi bato bazuwa wandi bato mitema mabe o balinga base bandeko na bango te bango wana o bakata base bandeko na bango ba petit amona ka ngasi na kabone mbali 5 fois o ya vandi kaka nandi ko na bisa za ko nourrir ko chérir boy fona ça ka partout le monde chaka mon so mal à l'aise pour petit qui maman so kuta se meka bongo otali nan façon na ye so monika makamonga na lobi azana ngo lia na yo lia na milala champagne te champagne na Paris awa de l'eau mai era ozonga ndako na bandi champagne awa de l'eau lia na yo lia na yo okipe kutu te lia penza ayo so tu mota pasi te lia na yo comprendre eka voilà c'est très bon et là on a qui est bon voilà 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 so ozolia ana ba souci bilo ba nomato na mutu oza bonne santé te so ozolia kozala ba souci te po biloko nyonso olia ekita yo bien na kati ya estomac epesa ba bonne santé elongolo ba maladie na kati ya nzoto okoma kaka ngebu na baso za mtakanda kotala ngate po sepena na ngate o sepena na ngate so za mtakanda kotala ngate sepena na ngate sepena na ngate bon na si soli aboye na pe maman ndambu apona ki nanga musala so miditi tole ape maman muke apona kene musala voilà